Voilà Bandeko, lelo toza le 23 mars 2025, bokozwa station ezali koleka na este ya République démocratique du Congo. Toye parce que tomoni batu mususu babandi kokosa lisusu peuple. Alors bozwa vraie information. Alors Nangonga o tozali koloba bitumba ezali kobetama makasi na Niengezi. Donc wazalendo baza vraiment déterminé pour que bazwa ville ya Bukavu. En tout cas nayebi te ndenge nini tokolalela lelo parce que wazalendo balobi ke en tout cas tokobetana soki tokokufa tika tokufa. Baza vraiment déterminé pour récupérer ville ya Bukavu. Donc Niengezi parce que eza à quelques kilomètres ya ville ya Bukavu. Donc bravo au wazalendo, mais eloko moko boye tozali ko comprendre te na côté ya gouvernement. Lobby bandeko na biso ya M23 babimisaki communiqué que bon, bazo respecter cesser les faits. Donc bazo se retirer na ville ya pardon na cité ya Walikale pour que bakende na dialogue. Alors du côté ya gouvernement bandeko na biso ya FRDC bango pe balobi que no bazu acte ya communiqué oyo ekomaki ba wazal pardon ekomaki ba M23. Siko tozo comprendre te. Est-ce que bawazalendo bako respecter cesser les faits wana? Nandimité. Nandimité parce que baza vraiment déterminé. Est-ce que ekoki ko faiblir lisusu bawazalendo? Nandimité. Au contraire que tozo matsa kanda ipa bawazalendo. Biloko oyo ya cesser les faits ya bandeko na biso ba M23 bango basala ka ndengwana. Basala na bango ndengwana parce que bango ekoma na bango stratégie na bango pour que ba pemi mo muke ba se organiser okosutuka baye ko attaquer. Donc normalement gouvernement na biso biloko wana akoki kolanda yango te. Akoki kolanda yango te. Siko bakomi kaka keno tozo zonga sima na Walikale. Bongo siko bamboka mususu wana. Donc bongo siko bamboka mususu wana kaka na Walikale. Et puis ndenge tozo landela pe ba information basali pe sembla ba M23 bazana bango na kati ya Walikale. Bazana bango na kati ya Walikale mais basali sembla que non tozo retirer na cité ya Walikale. Donc gouvernement na biso il faut to sala keba parce que likambo zo leka place wana eza likambo ya Kinswa Masani. Nde balobaka ukuswa minini ukuluti didiela. Mais du côté ya bawazalendo en tout cas baza déterminé. Au moment je vous parle bitumba ezali ko betama kaka na ba Niengezi habité na ba après-midi yango tozo senga yonanu osabonner te na chaîne oyo. Abonnez-vous à la chaîne pour que Olanda makambo ndenge ezokendele na est ya République démocratique du Congo, précisément na Sud Kivu. Abonnez-vous à la chaîne, à la place bakomi abonner, cliquez wana, activez pe cloche ngonga wana pour que banda kozwa ba notification au moment où tu allez ko lancer ba vidéo na biso to ba live na biso. Yango tozo senga na gouvernement azala mayele. Azala mayele totika kopekisa ba wazalendo batika kobunda. Ba continuer na pression wana o bazui. Na pression wana o bazui ba continuer parce que je suis sûr que à partir de après-midi na banza Niengezi vraiment il faut tozwa mboka wana. Mais ba wazalendo bazui déjà quelques villages eza Mwela na Tetadi. Donc ba village eza kuna eza moins compliqué pour na kotanga. Mais bazui quelques villages déjà. Alors bazo attaquer pour que ba koma vraiment na kati ya Bukavu. Merci beaucoup bandeko.
na mwa fikonga o na zuibino pour que na pesa la bino ba information ndenge ezali ko tambolela na kati ya Est. Bravo au wazalendo, félicitations na ba patriote ba wazalendo na ba FRDC, malgré du côté ya FRDC na ibite est-ce que bango balandi communiqué ya ba ndeko na biso ba M23 toté. Toko vérifier à partir de l'après-midi, toko ya lisusu ko pesa la bino ba information ya sika. Tozo la station bien dengue ezali ko kendel na Est. Mais du côté en tout cas ba wazalendo bango balobi tozali ko continuer ko bunda. Ti toko récupérer Bukavu, toko récupérer Goma, ti na ba parti wana nyonso. Vraiment merci beaucoup. Tosukisinde awa toko kutana nde ba après-midi lisusu tozo continuer susu ko landela ba information toko yaka lisusu ko pesa la bino ba information vrai et fiable. Bye bye.